ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Fidèles abonnés de ABC One, merci encore de nous choisir parce que vous nous avez fait confiance. Nous sommes là pour vous informer, pour vous divertir, pour vous apporter de la gaieté, de l'ambiance et tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir à l'aise. Et surtout, merci pour cette grande confiance que vous avez donnée à ABC One. ABC One, là où Jésus règne, Yesunde champion, na ABC One et Sika Bisona Binoto Solo Laka. En tout cas, pour Nako Bongisa, Makambo Ezo Simbate, surtout awa, na République démocratique du Congo. Vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes au Canada, boza partout au Bozolanda ABC One, na Pesibinombo, Tenga Serafit, Mayan de la grande taille, Lelo na za awa, Pona Sola na Bino, Likambo Ezo sa la pasi, o Ezo Tungisa mingi penza ba Congolais, Eza Likambo ya ba mesure o baza kozwa, Bokolala Bolamuki, ministre Boyakati Boy, Bokolala Bolamuki, gouverneur kuna lobi boy, et ba Congolais bazo souffrir na ba mesure wana. Pourquoi? Parce que ba mesure wana tozo benga ba mesure moko active, c'est-à-dire ezo zwa makaka likolo sans que ba réfléchir que tant que tu mesure oyo et que ça nini impact nango sur la population ko nyokwama akosala ndenge ni nzoka nde biso to yebi balobaka gouverner c'est prévoir. Muto aza ko kamba aza muto a prévoyaka, c'est-à-dire aza na misu moko likolo ya misu population ezo mona te, c'est-à-dire tant oza mokonzi mboka to oza ministre to oza muto mo ba confier tâche o gérer batou oza muto il faut oyeba ko prévoir ko prévenir, c'est-à-dire tant on a zui mesure moko lelo eza na befe nini lobie ko za na befe nini yango na nde ba gouvernement ya bien to ba gouvernant ya bien ba reconnaîtra bango na capacité na bango ya koyeba ko prévenir. Lelo nazolo be likambo moko très important, mais likambo ngo ezo sala pasi to lali to lamuki to moni ba enseignant na syndicat na bango ba lobby rentrée scolaire ezali sous les 4 T bango ba rotangisa te. Pourquoi? Parce que ba fouti bango malamu te. Nyonso wana eza ba retomber ya ba mesure o to bengaka active, ba mesure o bazwa ki mbangu to ganga ki gratuité. Bande ko ba tcheli biso ngo makelele na Facebook comme si ezelo mo ba pesi biso cadeau. Nous kande eza de na kati ya constitution bango basala eka nini ko appliquer yango, mais ba commission ngo parmi biloko lelo bazo bomber torse ya pouvoir actuel qui gratuité, mais gratuité yango bana na biso batangi na ba condition nini, puisque rentrer comme pembeni ba prévoyait yango le 4 octobre 2021 nde pesinga makanisi na s'inspirer nan bano batangi na gratuité batangi ndenge nini. Bano batangi na gratuité batangi ndengeni. Pourquoi? Parce que to lalaika to lamuki to yoki mokonza mboka akotisi yango mbamoko na application tangazo pona loi wana ezoleka makambo gratuité wana ekoti mbamoko na application babakisa na bango ba école te babakisa na bango ba enseignant te, parce que babosana kike bane belé bazali kotanga te faute de moyens. Tant boche école primaire gratuite, c'est que bane belé ba oya okota. Siko bane belé wano bayaka okota. Na ba école nini, na ba enseignant nini, bana na biso bakoma ikotanga bazo vanda na mabele. Bana na biso bakoma ikotanga bazo kokotanga te, bana baza en surnombre, classe moko ezo na 90 élèves, donc 90 élèves na kati. Enseignante aza maman moko déjà zo ake déjà na retraite, talaka maman o a commis déjà na ba 80 ans. Botiaye atangisa bana 90, bana ngope ya miki. Oh mususu matina ban, mususu gangi, mususu saibwe. Donc bana biso banda gratuité quota. To longoli ba otanga na ba école privée sika ba ofuta mbongo. Banda gratuité quota bana na biso batanga na bango lisusu bien te. Pourquoi mokonzi avanda ki a réfléchir na mesure wana lelo ngai na oyoka na place a bato bazo beta tolo na gratuité nga na oyoka soni. Parce que vous en posa boza populaire, parce que vous en posa ba mona ke binonde bozo zo ba mesure, bozo sacrifier population mobimba.
lelo toyoki ba enseignant ba lobby tolandi Jean Bosco Puna au hasard représentant ya ba enseignant au hasard secrétaire je crois ya syndicat na bango à lobby que il n'y aura pas d'enseignants le 4 octobre na l'école. Le quoi mokonza mboka ministre ba fixa qui rentrait le 4 octobre bana ba ki na bango mais ba enseignant de ba ozati siko to yebite ceux qui ba enseignant ba zati bana ba okesa ni école c'est-à-dire rentrer koza le 4 octobre té. Pourquoi? Parce que les Cambouana ba kokaka ko bongisa yango té. Si réellement biso tozara le peuple d'abord, il faut bokanisa bana biso bazotanga. Si réellement ezapenza likamba le peuple d'abord, toti ka luka ba décision ba mesure active ezo senga population ebetela biso maboko lelo idepande kwa idepes ba se bomba torse ba memela biso gratuité mais gratuité ba memela biso ya qualité ni enseignement. Ngana oyoka soni na place na bino na olekate na ba réseaux sociaux na olekate na ba chaîne na télévision pour na beta lisolo à gratuité o qualité enseignement na biso ezalaki déjà mabe yango eyeli susu et enfoncer biso lisusu. Pourquoi? Parce que mokonzi azali na posa ba betele maboko. Pourquoi? Parce que ezalaki likambuka biso to komi to osala tellement ba promesse elekaki belé tellement makambo elekaki belé to zaka lokwa to na période de propagande tozo kende de promesse en promesse. Dans l'entretemps, banana biso bazo souffrir. Lelo les 4 rentrées zate. Ba beta kitolo ba obimisa ba enseignant retraite. Nzo kande ba enseignant ba bimisi retraite. Bazui na bango na mbongo te. Basom nyoso toyoka kiwana etika ina masolo. Nani akoyebisa nga bako présenter biso combien d'enseignants ba bimi retraite. Bazui mbongo. Et puis, bon, on va mettre les taux, qui combien? Imaginez-vous, mon sali 55 ans d'enseignement, bozo paye $2500. Ça, c'est une insulte. Et ça, qu'on finga ba enseignant. Mais bon, mettez les on peut qu'à tolo. Et simbi peut qu'à ti. Lelo, population na biso et komi ko nyo kwa malisu su koleka. Tozo kende ka na ba décision auto yo ka bazo zwa. Bozaki non na pour parler na fake. Boleki na télévision biloko ezo kita bo pesa biso ba prix ya ba carton soso ezo kita biloko bo ezo kita lelo biloko ane kitite population eza wapi toyoki ba mama na wenze balobi lobi ba oteka te bazo sala marche. Pourquoi? Parce que baza na ba condition ya malamu te ya otekela bozo mona teke depuis bozala ki ba décision nyonso active o bozo zwa soki ba beteli bino maboko na sima nango population ezo nyokwama. Lelo grève ekota na wenze. Je me dis so grève ekota na wenze ba biso to lia wapi. Po biso nzela supermarché to yebite. To yebine ba somba bilo kuna te. Pauvre population oyo a ko se nourrir ndengeni. Pourquoi? Parce que ba mesure bozo zwa, bozo réfléchir te. Boza na monopole okita biloko te. Ya o fixer ba prix te. Fake ne azaka wana za ko la collaboratrice na bino. Bosola na fake, bobongisi makambo nyonso. Si Manayango bo annoncer, pourquoi vous annoncez activement les choses que vous avez du mal à réaliser? Likolo ya ba pressé na ba décision na bino. Nde population tozo nyokwama. Bolaka ki biso école gratuite bana ba otanga malonga te. To yebi peta ne o ba enseignant ba me ma grève en oti wapi to nyokoma ti wapi. Est-ce que bana ba otanga? Bolaka ki biso awa ba bourse tomoni yango te. Bolaki biso ba soins de santé makambu ya ba congolais ezo beba seko beba si na point que RDC tikali pays car parmi ba rares pays o batu ba defa mapa o mutu azo bata mananda kulikola nyongwa lipa to tikali ka na ba pays wana pays oyo batu bazarata na garantie ya ba premier soins de santé te. Tozo nyokwama dans l'entretemps ba délégation ezo kene na ba poto kuna bambongo batu ya bambongo mboka ezo kene na eza vilipendé bambongo na biso ezo panzana partout. Pourquoi? Parce que tozaki ka na posa ba betela biso maboko tozui ba décision o nga na bengaka ba décision moko populaire, c'est-à-dire ba décision euti na populisme ozozo décision po ba betelo maboko
ba ministre nyonso ba koti na van wana presque ba gouvernant nyonso ba komi boy mutu nyonso o lukasa alikambo moko po ba betele maboko ba retomber oyo na sima eyebanite nde yango to mona lelo crise ekoti partout mboka mobimbe komi na grève bato nyonso bazo gréver ba secteur nyonso ezo gréver pourquoi parce que tant bo kota bo pesa biso ba promesse moko to mona ke biso pena to bongi à l'état où population yo ko réaliser que donc to bete na biso maboko pamba ba berner biso tozo lela na passe na biso biloko ezo mata ezo kitate bana na biso ba rotanga te ba soins de santé ya malunga ezate grève à ba médecin bo beti tolo o ba lever grève à ba médecin mais ba médecin bazo grève ti lelo et bato bazo kufa na bopito pourquoi toza na rapidité à communiquer rapidité à loba rapidité à promettre ti lelo to yebite so ba créer ministère ya suivi ya ba promesse ba banda ko landela ngo ba salela ngo commission pour que makambo nyonso bobai na population ekokana en tout cas likambo na République démocratique du Congo biso nyonso tokomi kolela toza na ba gouvernant toza na bato bazo gérer biso mais bato bazo gérer biso ba yebi na bango ko prévoir te ba yebi ko prévenir te donc bazora décision azui aleki se on bala moko na ba réseaux sociaux et tamboli na TV ba betele maboko na radio pour que ba mona ka keye azo sala nzoka na réalité population de tozo kota na ba peine en tout cas ezo sala passi balobi gouverner c'est prévoir gouverner c'est prévenir tant bozo ba mesure botala na sima botala 2 ans plus tard 10 ans plus tard 1 année plus tard mesure na zui et ko suka wapi en tout cas, tout réfléchir. Ce qui réellement, tous le peuple d'abord, il faut tous aller au centre et à ma préoccupation à bino. Sinon, tu abandonnes comme un pe tous on dirait pas si tu les liboso et ça coûte bien. Oh, tous vivre na auto vivre, on dirait ça pire que les raconter comme moto comme liboso alors que tu quand que tous libéré, alors que tu en quand ça que tout le monde a progrès social. En tout cas, tout le monde y a monté tisiko tous là 2023 p et zo kende na ngoya ngoyo kala mingi en tout cas progrès social en wow. Totikali komona te vie na biso et koti na pasi to bengani démon. C'était lui qui a empêché. Oh yeah, il est parti. Mais après, Tozuinini. Après départ, Tozuinini. On dirait pire Koutou. Anja Elibiso pire Koleka. Oh démon Elagi Biso. En tout cas, to koti na pasi. Tozolela. Babiso tozaki na sima to mona ka ke te batwana il faut ba kende po biso to bonga. Lelo ba congolais belé ba komi on regretter. À qui nous avons confié la charge à gérer biso ba ministre ni tocheli mutema ba gouvernant ni tocheli mutema ba homme d'état ba toto benga ki ba to mayele o to betele maboko lelo bango nde ba komo nyoko la biso bango nde ba komo monta biso pasi en tout cas ce qui réellement besoin gouverner il faut boyer ba ko prévoir boyer la biso ba réserve financière o mbongo ekoti boye bo pesa biso ba chiffre mais na panier na biso ba ménagère to mone lo côté na mesa na biso to mone lo côté et puis na Kinshasa na ebité so na République démocratique du Congo mobimba et comment non normal bat bala nzala na kaleza ki so bat bala nzala c'est que baza penza ba pauvre et puis eza ki rare mais lelo mona papa bimara maman bimara ba on est basala mais bana ba oliati muta okufela mwana po azangi mbongo osomba sacha makila o ba benga ba unité wana eza soki 28 000 francs so 30 000 francs mais mwana moko akufi po ba parani bazali na ngoti $15 mwana per kufi en tout cas ce qui toza le peuple d'abord ya solo botia biso au centre ya ba préoccupation na bino parce que ba décision active o bozozwa yango nezo nyoko la population biso toza na posa te bozwa ba décision pour to beta maboko biso toza na posa bozwa ba décision pour que vie na biso penza échanger social à ba congolais penza échanger to comme République démocratique des forages et loba ta Jimmy Boyembe to ata na mai ya malonga te courant ku kobeta no lisolo te donc makambo ebele o faye bo sala bo salité
auto banozela to mona tozo mona te dans l'entretemps tozo souffrir et puis boza ko empêcher biso to se manifester soki toza posa to loba non botika biso to loba non botika la biso ba magui parce que toza batu il faut to telema to loba non na makambo ezo simbate to loba ki état de droit. État de droit faut permettre bateau ba sépélité ba bimi na balabala balobi non. Bon empêcher biso te to exprimer ras-le-bol na biso parce que on en a assez. En tout cas et si to lembi déjà makambo mboko ndenge ezo kendele na ba intellectuel onyo soto tia ki liboso na biso oto ndo kanisa ki ba omemela biso en plus. Donc tout le monde a ndenge moko. On dirait que tout ça qui bien, tout ça comme asuma beko le kamakasi beau revoir. Na bandeli lisusu gouverner c'est prévoir. Ce que vous gouverner, il faut y prévoir. Tant que vous avez une décision, il faut avoir la décision dans 5 ans plus tard et couper sa ligne. Ou on a des bino bakonzi, ou on a peut-être bino les hommes du peuple. Mbote na bande konya so bolanda kinga, na komi penza na suka, mais na bi ke lelo fona pesa mbote na mama Chantal Ayao, o yaza kuna déjà zotala na bi ke ye azaka tango nyoso branché en tout cas mbote na ye, mbote na Hervé Malé papa français, pourquoi pas na Irène Nguya maman paradis, bango kuna na France en tout cas, Frida Moleka la canadienne, moi na Canada ya solo na pesio bambote. Rendez-vous na biso eza pris prochainement dans l'entretemps, partagez benga baninga balanda vidéo o biso nyoso to telema. En tout cas s'il faut au telema pour na RDC to telema pour mboke kende liboso. Ciao ciao. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television.